jour na Dikina TV, la championne, ba magicien, ba monsanga passe na oui bangambo. Batami sala mabe ba monsanga passe pona oui bangambo. Vraiment zamba pambolo. Naza abonné na yo. Na uta iko tala émission au salaki ya vol malais. Na se retrouver ma chérie na sala na Western Union. Musale bebanga ipo mbonge bunga kana yeba kisika mbonge kendaka te la championne. Mbonge bunga kana yeba kisika mbonge kendaka te. Nzamba pambola yo. Bande ko mokili makambo. Mokili zungiluke. Mokili du pétrin. Mokili etchechera. Mokili des fois les terrains maboula le vitre kolo le supporter méchant. Bon les potos. Tala gaillère. Ballon dimi. On se retrouve juste après la pub. Toyoka témoignage ande kona biso lo lenge nini batamisala mabeba monisa ilongola boyibwaka. Suivez. Concept TV eye na Suède na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afi show kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique yaya awo ko se retrouver s'abonner liboke massivement okozala décité awa mwasa mayele nda kosala musala awa ezali la femme na taille S mwasi na likukuma ya sexy ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka s'abonner massivement liboke moko zala deux cités afficho nde makambo afficho oza danger Affiche za danger, affiche moi sinali kokuma sexy bande ko so lingo mona moi sinali kokuma sexy Concept TV sur YouTube kendo ko mona chronique sinali kokuma sexy azo loba ya moko ye virgule point allez donc vraiment bon c'est là. Bonjour bonsoir ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre la championne on m'a dit Dikina donné kandono tete la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonnés nyon sa Dikina TV partout dans le monde ici ka bozali je dis bienvenue na ba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV. Mon vieux Benz la mutuka ta le 4x4 double pression ya Suède Kimi Makene chez les Panama Balkito. Bana ya Congo. Bana tous les 5 continents. Ba championne boyo kalisolo. La championne, hey, makambo nga nakutana na mona vie. Makambo nga nakutana na mona vie, nga na mona mystique boye na miso, boye. Na mona mystique boye na miso makasi. Na moyi na ndeko sala na Western Union, la championne. Bo continue ko beta masolo, ndo lobaka. Eloko nane kome yote ko nobate kezala te. La championne nga ndo sala na Western Union. Na bandai ko recevoir bambonga bato et pour na ndai ko pesa ko servir soki mutu batindi aye ko zwa eza pe na bato mususu batinda mbongo surtout na nepoko nga na ndai ko sala tango wana penza ba téléphone penza ye penza mingi te ba mpesa ye batindaka mingi bino bato apoto batindaka bambongo la championne makambo nga na ndeko mona ezalaki grave mbongo ezolimwanga manka sur manka des fois ozosala manka koleka na salaire la championne nga moko na fandi na guichet na nga toza na système na ordinateur po code wana moto akoya il faut sala nini a remplir atoko zwa atoko tinda il faut remplir na papo yoko remplir wana yango nde kosala soki lelo mosusu oservaki 40 clients 50 clients wana 10 bazalaki ya $100
misato bazalaki ya 10 $, système eza koenregistre la champion na fin de compte mbongo eza la champion naza na mbongo te ni na sake ni na nini me bashefu etali bango te ofuta mbongo na longola boye bwaka eloko nini nga nasali te natia tina bapilipili ya mikie natia makala nazalaka na eloko moko boye saki ya libumba benga yango moshashino alobi na kati ya saki wana soki baopesanga bambongo le natie esika totiaka nazotia wana mpo nazalaki na baproblème natie makala natie mwa pilipili natie makasi mpo mbongo ebunga te waya la championa waya tosalaka na bakamera chef pa yebi na eke eza nango likambo moko kaka mbongo la championa mbongo ya eloko moko ya mystique chef ayebi ke kamera ezali soko olongolaki ata ekomonana preuve eza te me mbongo ebungaka nga nasalaka bamanka mikolo presque nyonso bamwa mosusu la championa salaire kutu chef nde azokoma wake te bamanka osali eleki telema ebele okofuta ndambu tokofuta ndambu eyaki telema koleka agence ezozala na bamwe ebele yango ntango nalandi lisolo oyo nabiki te ntango nalandi lisolo ya vol malin ndeko oyo ozotalanga soki yoki na lisolo ya vol malin te oyo batokiste bato misala mabe bakenda koyiba bambonga bato na ndenge ya mystique mpona okende opesa bato bazoluka mbonga kisi bambonga wana ezala bambonga bacondition ke te osalela nga pendant 24 ou 48 heures osomba eloko makasi te eloko mo consistant te okabela ndeko na yo te bandeko na yo te eza bambongo ya bacondition abila champion vraiment namoni boye namoni pasi boye mais tellement nasalaka mosala na ngai très bien pendant quelques années bane ya suka nde yaki kobeba yo moko yebi ka jeune fille ozokutana mwa quelque chose nde pe tosalaka wana ezalaka mwa bamileki ya mike mwa point virgule wana esalaka mpe ke mutu mpenza ose retrouve malamu po talaka point virgule par exemple soki otindeli mutu le mosusu 51 $.3 topesaka point 3 wana te point 3 wana ekotikala na système oyo biso toyebi ke na franc ezali boye oyo ebongamaka mbongo na nsima donc soki obi okangisa ngo na journée on se retrouve avozwa salaire la champion bamwa nyonso twana ezalaki bien nayebaki na nga nzambe te jeune fille mwa kabelo otie ya mwa mbwaki ya mwa noir boyebi kaka ndenge ezalaka la champion mpo oza na mwa mosala na yo donc bonzambe mpenza ezalaki te naye komona boye les 2 dernières années namoni pasi boye namoni pasi yebake na nde kobima na chef ya station esika toande kosala na station ka ya Western Union wana nazobima na moto donc azalaki naloba mwa élevé citation na ngai yebi yango mais moyen ale ndenge eza te la champion soki tinde na wumelaki malgré babétise wana azotala na caméra ye moko mpe banda tongo tala ndenge ofandi obimaki na ntango ya pause ozongi tomona tate esika ozwi mbongo obombi soki ndenge ni te saki mpe yango oyo obimaka na nga oyebi na yo ngai fuye nga partout la championa akoboya pe te mpo akomia komona komia koleka omona kofuye akuti mpe mbongo te mpe bongo manka ebele boye ndenge abi te fokende basokolo mpo boye moye te fokende basokolo na betibeti biso babe ete eza normal te le biso baomeko na mosala la champion eloko etindeli nga na luka nzambe yango wana po chef wana pe yo moyebika mibali miso pai mingi ezalaka nde basi basalaka na banini ayi koluka fille moko boye wana babimi babandi kopema makango ngai na ye ekomi tanto plutôt mbongo ebunga lelo bazomona neti abike te oya oluke na nga problème kende na ofanda na okende na basokolo bofanda kosola makambo na famille parce que eza normalité okowuta kuna osali manka na obeta yo mpe fui na tali yo partout mbongo eza te me mbongo ekei wapi la champion toye koboyana mosala mpe esili naye koluka nzambe nakomi kobondela penza approfondir na expliquer pasteur likambo na nga abike te ifo toyeba na kobondela mpo bambongo ndenge ebungaka bongo eza normalité mbongo ezalaka matière moko trop mystique ezalaka na makambo ebele donc ntango oza na question na yeba kozozwa bambongo ya bandenge ya bato ndenge na ndenge ifo ozala vraiment na nzambe soki oza na nzambe te pasi kaka la championa surtout soki eloko mosala eza te mpiaka ekoti okokangama esu na nzambe encore grave
nasalaki au moins ba une année et demie sans musala. Lokola ex na nga wana to bande ko bima to boyana na ye na yebisa na bike te vraiment na zui temps ya koluka nzambe ya kobondela j'ai compris quand même makambo yo il bande ko komela ngai moyen na zonga na musala wana esika nazalaki te po fio bakomi ko bima donc comme penda moi c'est confirmé ayeba ki nga nazalaki liboso ngai sala neti zuwa habité problème te na ko recommander yo donc a recommander ngai na agence mosusu ya Western la champion na kenda kuna ba problème wana etika ekomela kanga lisuti kando lobi ngai ebande okomela nga lisuti me baninga mususu nazoka banko lela to nazoka banko lela be il faut luka nzambe ngai sika na wuti tani kambe komela nga boye lisolo beteza ya solo batu mingo basalaka na ba agence ya mbongo bakuta na makambo wana la champion ba manka boyebe sike so wuta te la champion manko zo yebe sike wuta te mokilo eza mabe libanda na Yesu kufa ya autant na yoki émission ya vol de mal malin ceux qui volent malin wana na lobi makambo ekomela nga na vie yango tika na pesa la champion na témoignage na ngai oke soki eza na mutu azosala na kese omoni mbongo ezosala neti baneti soki bandenge nini koluka midi 14h te koluka midi 14h te kende koluka nzambe po mbongo wana bazobenda ngo na ndenge ya mystique mbongo wana bazosala de sorte ke ekende po yeba na koza problème na fin de compte la champion na lelo makambo wana esala nga lisusu te me okaka baninga bazolela eza problème moko makasi na bato basalaka na surtout bato basalaka na kesi de temps à autre tolelaka tofutaka banyongo oyo liete oyo yibi te manka eye na mutu na yo bambongo ya makambo mabe bambongo ezobendama na ndenge ya mystique ndeko na bisa mosalo bila champion nasali boye kofuta banyongo na yebi mutu na makolo te moi mususu manka eleki na salaire heureusement à l'époque na ndeko bimana chef po soki te na yebi te nde oza ndenge me nakende koluka nzambe nakomi kobomba nyonso ya ngai na makila na Yesu nakomi kobomba nyonso ya ngai nakomi kobomba nzambe abatela bandeko Bible lobi soki nzambe abateli te si l'Éternel ne garde pas ton travail si l'Éternel ne garde pas ta maison si l'Éternel ne garde quoi que ce soit vous allez quoi entreprendre attends-toi que mutu nyonso akobatela nga en vain et quand c'est protégé en vain cela veut dire tout peut arriver baosakanela yo oza na mbongo me mbongo ezolima ozoyeba te la champion apesa témoignage na ngai pesa témoignage na ngai eza makambo ekomaka bato bazotala oyo basalaka na bakesi fongola misi koluka te kokangala misusu baninge kozala baninge kozala mpe baninga te eza normal te ofanda esika moko bien sécurisé mbongo ezobunga kaka sans explication ce n'est pas normal bandeko live lelo na 20h30 rendez-vous à ne pas manquer omona mokili nde eza na makambo nango awa nzeta masolo awa masolo onction partager aimer kobosana surtout cloche à notification te sur la championne à côté des fois na koloba des fois pe na koloba te ke terre ye kaka ok oleki YouTube nde yango wana po bato mosusu bakoma yo lobi 20h30 ali achelo libaya patie kuna donc boyebi kaka ya musala avec trop de concurrence ba concurrence ya mitema malamu na mitema mabe yango wana ezalaka nango kaka malamu bozalaka na notification soki na koti boyebi ke na koti po toza nanu non tokomi banzoko te tozobunda maleme donc soki na koti boyebi ke na koti c'est très important yango wana tia cloche ya notification tia vraiment cloche ya notification po orataka te soki la champion na koti oyoka mokili baninga ya mabe baosimbisa bato touche entourage na yo eza nani c'est très important parce que nzambe akopamboloka na nzela entourage wana mais baentourage yango banani entourage yango banani depo oyeba bato oyo oyebana baaportela yo nini na vie au contraire bamema kaka pasi bamemaka makambo mabe na mabe yaya kozanga te na 20h30 la championne à la femme a pris sa casquette autrement dit dikina donné kandono tetela Kim Fumbe en direct de la Suède na kobeteli solo ndenge ezalaka kaka na ngwasuma na makambo nyonso bozala wana mpona ko accueillir témoignage ya ndeko mobali oyo kandeko mobali na lili alobela championne abetali solo na ngai mpona sepelanga na yo ozwaka temps mpenza ya koexplike ozwaka temps ya kobeta lisolo ya mutu ndenge bandaki na ndenge komi
po bato ba comprendre quand même que mutu nyo sabota maka mutema mabete mutu nyo sabota maka nokite okosimba kisi sans oyeba ke eloko nazo sala ezandi na opesa ba membre famille na ngabandeko même diable a changé elenga ko sala musala soka sengi soso bato nyo sabi ke soso ezali mutu soka sengi maki babi ke maki eza intel ye basenga ni soso ni maki mais apesa boyo ko na 20h30 iloko apesa wana ongana ole msito koza na idete nganga pa lobi biso tozwaka bato te iloko te nini te donc yo kokende kaka yaya nzambe yebana koepargne biso na mabe po mokili oyo mokili oyo oyo mona te koloba te salema te oyo yoka te koloba pe te ezala te oui je suis pas là pour convaincre qui que ce soit na obeta lisolo nanga munoko yanga elongi yanga bino boye na masolo nga na salini na beti so ondima d'accord so po ondima te yoka kando koyeba mais yeba ke mokili oyo eza na mabebele batebele ba se retrouver na ba piège akana te kosimba makila na maboko na ye mais se retrouver kete membre moko ya famille akufa cause na ye oyoka pasi ya mutu si c'était toi à sa place ozala ndenge nini nzambe na mawa na ye akutana na ndeko na biso 20h30 kozanga lisolo te putule komata bandeko ka putulu te na mutu azolamba awa na mutu alambaka mataka eza te o putule komata makale kotikala te awa na diki na tv makale etikalaka te na mutu azolamba ye pe akei c'est du pétan bandeko c'est etchetera aimer partager tokutani na 20h30 kozala vraiment kafo pesi mbwa boyi elobi mirabuka bapesi libata kimi siko nanya kuzwa mutu te suivez bandeko ozanga te Femme africaine, yaka kotala Mama Denise Lady de Bundes. Aye na ba super ya original. Bande ko eza super lemba te mais super wax. Ya solo ya original. Ba mai ya ndenge na ndenge, ba agwe ya ndenge na ndenge, ba delo ya ndenge na ndenge, ba wata ya ndenge na ndenge. Ya benga. Soko moni we sepeli so ya benga ko zanga liputa ya super. En que femme africaine eza lokola mundela zangi pantalon na ndaku ndeko mama. Moi c'est indien alata lokola indienne. Moi ça mundima alata lokola mundibu. Bongo moi c'est africaine akolata lolenge nini mama. To beli ba femme sans complexe. Benga Mama Denise Lady. Eza na 100 € ya pamba ko tindela yo tina ndaku. Opesika 100 € super ekomeli na ndaku. Ya boye bazui wapi yaya. Ata ozana ba super yaya ba bakisaka kaka. Ba maeze bele moya kotia nyonso eza te benga Mama Denise Lady akosala nini akotindelo ba photo po ya bien abuki mbongo. Mama Denise Lady mama. Soko tie ata opostile mama pona ba super ndongo obuki mbongo facilité ba mama ngai la championne mama nako vote yo en tant que député ya ba super o. Député à bas super, ezali Mama Denise l'a dit na Bundes, autrement dit Allemagne. Super original, super lembate bandeko. Même si on a 50 €, solo là, mokile salema na liloba. Mama Denise nazaka na 50 ans, on bat 50 na fin du mois, tinde na super loba. Pas de problème. Poya solo là. Mokile salema na liloba. Donc au bukana ti. Aux occasions, il y a un ton de sa penza pas super na planca. Comme j'ai dit, une femme africaine. Donc, il faut ça la fierté penza aux la femme africaine. Moi, bah, ma putain, la bus, c'est ça la c'est bon. Vraiment, bandeko, la ligne vino. Toko, t'es à 20h30.